Bonjour Karine Mokonzi, la baronne. Bonjour Karine. En tout cas, na saleli au vidéo pour na lobanoyo. Félicitations Karine. Na nyonso ozo traversé et tellement ozalaka vrai, mais ozo pesa meilleur de toi-même. Ozo lakisa bato ke ozalaka vrai et ozo lakisa meilleur de toi-même. Vraiment, eza vraiment ndenge wana. Eza vraiment ndenge wana. Et continuer pour na musala na yo. De toute façon, na oyo se comme la rayo, ozalaka toujours na makasi ya kopesa biso musala na yo. Olakisaka biso ke nazo traverser ba moment difficile, mais nazo pesa bino musala nanga. Malgré bozo senganga, malgré bazo lobelanga, malgré bazo finganga, malgré bazo koselanga makambo, mais je suis Karine Mokonzi. En tout cas, merci Karine, continuez ndenge wana. Et puis na loba na yo rythme yo sali wana eza rythme moko kitoko makasi Karine. Bravo la fille adoptive de Mère Fashion de Nantes officielle. Continuez bongo. Et merci na Karine Mokonzi ya ba maman nyonso adoptif dans le monde. Na ba papa adoptif dans le monde. Parce que ozaka ya maman fashion était adoptif. Mais oza ba maman nyonso ya monde mokili mobimba adoptif o balingaka yo o balandaka yo na réseaux sociaux. Na ba papa nyonso balandaka yo na réseaux sociaux. Oza vraiment mwana na bango leki na bango. Continuez ka ndenge wana. Nzambe mutasala mokili mutu moko akobangisa opa akozalaka te. Moto moko pa kosala ko mabe akozalaka te. Voilà. Sala musala na yo, musala na onde vi na yo. Musala na onde mutu epesa yo biso toyeba yo. Musala onde esala oboye biso tokoma kosalela yo. Continuez kolembisa maboko te. Et oh baloba koza, c'est une fille battante. Oza vraiment fille battante. Continuez ko se battre. Balobi na motoki na onde ozwi lifuta. Na motoki na onde olie. Donc voilà Karine. Et là on a ena lobano yango wana. Félicitations. Vraiment, oza ya vrai. Oza vraiment vrai. Oza ya ko masquer te, oza ya vrai vraiment. Bisous. C'est Mère Fashion de Nantes officielle. Bye.